Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kotala émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bandeko balandi. Merci encore une fois na bino bato bozali ko s'abonner, merci encore une fois na bino bato pe bozali ko finga biso, merci encore une fois na bino bato oyo vraiment bozali pe na amour ya Congo pour un vrai changement de la République démocratique du Congo. Bande kolanga bo s'abonner encore une fois plutôt massivement na Océan du Congo. Boko zalaka décider bo liker l'émission, bo partager, ba j'aime na bilo ba suggestion et kozala malam. Bande kolanga lelo vraiment na lingi to solo la na malembe ata ko base bakatelinga ngonga mais na koluka vraiment na synthétiser makamunyo so parce que a ezali éveil à conscience, ezali éveil patriotique. Donc ceux qui t'ont raté kaka ko éveiller conscience ya peuple congolais, ceux qui t'ont échoué na ko tombo la peuple congolais était ba vraiment cause juste ya bitumba la bango ndeko langai et cause la chute ya libela na libela oyo penza toza ko ruiner l'âme na biso. Donc ceux qui t'ont ruiné âme na biso na ebité to ko sala nini yango lazali ko senga la peuple congolais bolandanga la bokebi yambo bofinga yambo bochola yambo boloba to solo la parce que awande to solo ka ensemble nini to koloba lelo. En tout cas to vandika ka likolo ya discours ya tata mokonzi wa ekolo to zali vraiment ko analyser ba point na ye oya lobi pe to ko kende po to ramener peuple congolais la koyeba bitumba ya ba congolais ezali nini yango de to ko solo lelo yambo vraiment na kotela mama El Kambolanga esengeli la pesa équipe technique bo mambote wana na moni notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Et vraiment merci encore une fois à mon réalisateur Judeka hein au Bilonio Soboyebi. Vraiment merci na papa et na maman na aimé bon rétablissement parce que mon Dieu ningani me l'a dit que le boulot c'est le boulot yo vraiment aye na sima ya caméra pour ko simba. Merci encore une fois la pape Dieu directeur de recherche stratégique et pourquoi pas sango mokonzi parabe misobangai mbote pe na la gloire de l'Éternel nyonso pambate ba prière et kotoka et pourquoi pas mon ami de tous les temps Junolo soit bon rétablissement wa pe bisikaye azali bande ko balandi na lobi vraiment ba pour amenta ngola no bondi ya botar de bono itna émission ko komela bino la reine queen na mokita na yo Florencia Matondo Mido Abou les patra mokole lokoyo maman d'Angola na lingi vraiment ba peuple congolais partout bo ali bobenga la Turquie bobenga na Inde bobenga na Nigeria bobenga na Cameroun ndeko langa moko benga na Goma mosusa benga na Katakokombe to solo la bango. Cela veut dire que kuna la loja pe bandeko ya océan basali merci na bino nyonso moyena tanga bakombe te yango na lobi ba place bo tuko benganga bandeko balandi lobby vraiment tolalité tozalaki la débat la biso ezalaki la bandeko muso baza ko benga aleti bandeko langai misa to babenga kinga na benaka nyoka bandeko wana balobi mamo séance ko koloba nini yango na lingisi koyo to solo la bandeko langa bolandanga la bokebi bilo to benga nga na benga kanyoka to solo la na bokebi bande kolanga président de la République basinyaki bakor na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila basalaki bakor wala pourquoi bato basalaki binemi ya kala Félix na Kabila batikala koyokana te bazalaki binemi pamba te bobandai koyoka discours ya Félix nini abandai koloba pona Hippolyte Kanambe. Mais eloko nini esalisaki bango po bakoma baninga nini ekomisaki bango baninga bande kolanga pona ni bozali ko bosala tango to koloba nini ekomisaki bango baninga binemi o akalakala bakomaki baninga pona ko boma ba congolais parce que Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila pendant 21 ans na course à pouvoir na bango ba bomi ba congolais ndeko boma. Moi, mon question que le Mosé Laura Désiré Kabila Pambate, Mosé Laura Désiré Kabila la soukalaye. Alobi malamu na kufa sans congolais sali. Alobi la sala qui dit na bateau ezala qui mabete. Maintenant signer liwa. Ba peuple congolais bo attaquer. Ndeto tombo la kaina place la mama Jawa ko yoka kango mabete. Biso tozali awa soki moto sali malamu to kokumisa yeso ki mabe. Mais reste ya Hippolyte Kanambe wa ya la basokoto mbula anyoku peuple congolais boanite babe ifoku yo moto.
ba mama ya moto mojali na banzi bolela to bundi etumba oyo po ba sokoto elongwa mandefu wana tikela biso kotalisa biso kenga pa na rebengo pelo baba kinwa konyoko peuple congolais 21 ya souffrance. Tolobi cette fois-ci mayele koti la tous les trois parties la biso peuple congolais sangani lokola mutu moko tolongoli ba divergence tolongoli ba kabila la biso tolongoli ba lokota la biso tolobi to simba na maboko lokola Mobutu alobaki tata bo moko mama bo moko ekolo moko mokonzi moko tozongani lisanga totelemi bandeko ada kosto kolukelanga triomphal notre corps de la terre oluka meeting wana eleka la triomphal hôtel sengo ya ba congolais oyo kapembele ya ba congolais bo trahir bisote botelemaki liboso ya nzambe tata pe liboso ya bato peuple congolais leli na pasi loyembo wana yemba mindenge ezaka la stade wa botombola maboko esengo ezaka la stade bato nyonso bakomaka lolenge boko pona kosala biloko la batombolaka maboko e embellir esala kitoko ezala bazala kati ya diversité mais basala kango stade mobimba ndenge congolais atikaki obiso batabemba obiso batakatumbi obiso batafayulu obiso batamuzitu obiso batamátungulu obiso batu ya Félix mutu nyonso aboya kikolo bakengala za mutaboye akomaki peuple congolais. Félix ya lobito melimbo mutako fimba libu maudit toi l'homme qui se confie à l'homme, le salaire du péché c'est la mort. Bible lobi la biso monoko oye lobaka mingi mingi ezangaka kosumuka te. Toka boli bongo tokei l'imposteur, moyibi, assassin, criminel, délinquant, nyoso wana machin obilo batalokota eli français bolobaka e bandaki kokeleka kala nzoto ya Kabila ennemi ya ba Congolais. 2018 élection ya mabe, élection ya césarienne nase ya mvula batu kwatulu pekele toko voter ba empêcher bandeko mususu ba voter te la bakasa ikula bomoni bango moko ba misali bureau de vote la bango pona kokende kochaka biloko ko voter esala malamboka. Batumbi, ba machine à voler, batumbi, ba machine à imprimer, bazikisi pour nombre à la kakamukie. Mais enfin, peuple congolais, nous sommes unis pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Enfin, qu'il y ait la liberté et l'indépendance dans toute étendue de la République démocratique du Congo. Et enfin, Judas. Et enfin, Mapona Masalami. Félix Alobi, si vous voulez le changement s'appelle Martin Fayulu Madidi. Lelo, kaka base, oeza ko induire Félix na erreur. Kaka base, oeza li ko komisa Félix bololé. Kaka base oezali kolobisa Félix maloba ko kolobate na moma ko kolobate ezangisi ba pola ba virgule kaka base wani lobila ya retirer signature première les soum vis-à-vis ya Nzambe tata vis-à-vis ya ba Congolais lelo yo 2 ans après rien ne va makambo yo balobaki informateur depuis nde tombolaki Jean-Marc Kabunda na kati ya Djemba Tchuku. Robert Akolakisa, vous voyez le pouvoir. Pour empêcher informateur. Je dois nommer jusqu'à ce que Alliance Eyeko Salama. Alliance Eyeko Salama. Yabanani Alliance wana. Alliance ya Nemi na marque oya komi lelo bilobela.
balobi enfin basigné mongoloto majorité ezali na kati ya FCC. S'il vous plaît. Majorité ezali na kati ya FCC bandeko bolandanga la bokebi. Sur base ya nini bandimaki majorité ya FCC? Pourquoi Félix Atchaki informateur te? Pourquoi basalaki yango te? Gouvernement eumeli pendant autant de mois pour ebima. Pour ba nommer premier ministre eumelaki. Il fallait accord, il y a deux présidents. Félix na Hippolyte Kanambe. Ilunkamba yei. Bazui na sima bacheli bango. Oh le loi komi chaku. Ache décision finale na ye. Azui mi solo. Lelo soka kotambola kingabwa bato ba komone moto. Akoloba po monoko ya moto baboyaka yango te. Na ebite. Soki mwana mboka d'Acosta azali mwa maloba na ye moke o Jean-Marc akele koloba na kingabwa. Soki akoye kochela biso boyo kanenge mutazolo balobi babandaki kokosa biso ke tosala boye polobi bakosala boye. Tosala boye po nalobi ya bato ya lolenge wala bazawa pe na ebite soki d'Acosta azala mwa maloba la soka kochela biso soki ezali to ezali te toleka. En même temps bazotinda batu na bango na ba parlement debout pour na kobando décourager ba combattants. Obino bozwaka misala te me boya kosala nini ya. Boya kaka kotele maboyeti bozongi. Mais botele maka parce que ça tradition à partir na. D'abord parce que botele manengana avant que toko ta pouvoir, bokotele mapé même na pouvoir parce que ata soki misale bao bokotele makaka ata bozu misala bao bakosala na tongo bakoya parlement debout na pokwa bao bakosala na pokwa bakoya parlement debout na tongo oyo ezali ki bande kona banzi bolandi la bokebi bato ya lolenge oyo soki tozali penza na mboko tolingi Congo esengeli bazala ba congolais to pesa bango nationalité mususu ndenge bango ba ko pesa ka batu ba nationalité parce que pourquoi bozo sala la si je savais bino moko bato emele bolobi l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Félix n'est pas l'homme prudent. Cela veut dire tout le monde il n'est pas intelligent. Comment voulez-vous Félix azoya kolobela biso maloba sans kolakisa biso ba accord signé na Kabila sans kolakisa biso ndenge aboyi yango et le peuple luba lobi ba festoyer malheureux lelo ba tima boko la matama parce que ba comprendre ki français té c'est pour cela bazolo ba tozali ba analphabète totangi té ba réduire biso poto kaka lokote ali français té et sengeli maloba no so bandai koloba bino wana kozongi sela bino lolenge ba sola ki parce que ba yebisa ki 6 minutes ezali moke a sali 38 minutes pour na ko répéter oyo bango ba salaki mais pour aya ko bimisela bino cadre ya oya zu loko la décision il vous a trompé na ba litani nyo sa sala ki bino apesi na bino si vraiment bakatia asali biso biloko asala ki ya minyembwe ça c'est du théâtre épisode pour nous distraire tous au rapport mapingete pour tribunal et salamate ezali théâtre poète to kokate aza ko protéger ba homologue na ba rwandais bande kolanga eloko bino batayi DPS bozelaki oyo bozui libungu tulu bolingaki Félix na kanza ya koloba biloke moi Antoine Chilombo Félix Tshisekedi nazali kozwa décision boye na dissoudre parlement na kokanga Hippolyte Kanyambe alias Joseph Kabila nazali kokanga Ruberwa nazali kokanga bango na tie bango na boloko mais na mitema na bino moko sonye sali bino parce que alobi yango te alobi na bino kaka na konomé informateur ndeko langai alliance ya Nehemi na Kabunde sinyama ki na papier est-ce que bakati yango na papier banomé basali commune rurale na minyembo na papier ordonnance ebimaki mais ya yeli bino kaka kalobi na soir yango minyembo ezali ko salama bato bazali kotonga bato bazali kokufa ayepe ko yebisa bino ke na konomé formateur asengi lisusu maboko oyo ayoki so Kabunde soni yo lobaki ekozala na cohabitation te coalition te meto président asengi coalition sikoyo bato ya IDPS est-ce que bozaka mayele boza ko sepela nini
kaka pa lobi ke na kaboni na Kabila. Est-ce que bakabwani to siko bazo mela ba champagne là pour vous distraire. Vous êtes des peuples congolais. Bolongo la kata ki fanatisme. Félix alobi na bilo bongo po apaiser bino atambola litengu asala mandat la yetu 2023 élection salama. Félix azali moto ndenge na yebisa ki bino. Akolinga kufa te ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Nazo kelanga la suka mon réalisateur po etela mon tango telemi ça veut dire ngonga. Bande kolangai. Totika kolanda ba distraction ya Félix Tshilombo azali kotambwisa biso nzengelenge boko tata na ye ya ko distraire peuple. Bande ko ya UDPS, vous êtes des Congolais. Conseil nanga ezali boye. Si réellement bozana souci ande kolabino, to sangala to sala soulèvement populaire, ezali méthode moko o biso to kobimisa Kabila na mboka la biso. Boya to sangana. To kende na cause juste. Ndenge to salaki liboso ya koloba ete to lembi Kabila na mboka la biso to bengala ye poto sauver Félix a roupé mabe o ezo komele bientôt. Parce que Félix a kokala yete. Félix lelo soki iyo merci bokaboni na Kabila. Soki lelo ba député ya Kabila. Ba boy ko pesa ye maboko ndenga sengi ba député. Baza 305 députés. Lokola ya zo cha motema na Bemba, ache motema na Moïse Katumbi, ache na Bahati. Bakomi combien de députés? 161. Siko po bakokisa 251. Bakozwa wapi. Il faut basenga Kabila. Président, il y a eu deux personnes, s'il vous plaît. Même mboka lokola ndenge ozo même parti na bino ya eu deux personnes. Oh, zali nation congolaise, ils ont plus de 91 millions d'habitants, s'il te plaît, mon frère. Zala quand même na mayele avant de faire quelque chose. Bozo bobeko li kondi wana bo relire yango. Oko changer yango lolenge nini. Lelo informateur na yo azali, c'est l'article 78, bo repesa ye 1 mois, cela veut dire tozo c'est la dans 2 ou 3 jours. Otinda ye aya. Soki bolobi bo dissoudre ensemble. Bozana mbongo ko sala élection il y a 2 mois parce que mbongo ko tika la bongo te saba député. Mais bino moko boko mettre boko kontila bino en cause parce que vous aussi vous êtes bozala ki nommé. Tozana posate ya Kabila asala le sous face la ba congolais. Tolingi to exterminer les Kabili. Mais Félix c'est sala ba congolais plaisir. Ya côté le manetando ekie loba ete bande ko bolimbi sangai. Soki bolimbi se ko semble difficile. Loba ata accord na ngai na Kabila. Oyo to signaki accord wana ezali bénéficiaire pour na peuple congolais te bande kolanga ba congolais na ebisi bino to bunde tumba ngai accord yango yango na pasoli papier mais koya ko mémorialiser biso te lokola mona classe a sala bloquer sur la biloko to balai ko sala tanto otanga toi tu as tout bloqué makambo sola ki oyo ko tele maliboso ya nation te obandai ko yebisa parti na oya UDPS. Makambo lobby est concerné nation congolaise parce que tout le monde utilité la carte nangote au répondre des parties na yo ya UDPS comme bilan se boza la carte ya peste maladie Félix Chikungunya alors au contaminé bango c'est par là bazo comprendre le côté mais biso congolais to ko biso boye zonga lisusu na processus normal pour nous dire que na ba papier ba accord na accord ya Kabunda Nehemi au kata yango olo balabiso selon article boye bakor o bosala ki selon article boye oye liboso ya nation congolaise pona koyebisa bango ke ozo supporter lisusu yango te e biso to sala chasse au rwandais e ko aider yo après ata to kocha na boloko mais to ko libérer yo mais soki otiki kaka boye OK de ko bonjela bango boko mela champagne mais retour na bango o bango ba ko lengelo yo ebité aulu wala likoyelo ko ebate merci na suki nanga awa. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, bolanda yango la bokebi ezalika analyse tozo sala pour ko ramener peuple congolais peto luka soulèvement populaire révolution congolaise parce que boye mboka nyoso ekoza nango malamu te eza un peu ba piste ya ba théâtre au bazo sala bilo. Merci la bilo so bolinga rabiso vraiment vous êtes tellement nombreux. Recevez nouvelle force au ZNST dit là la grand frère propre Claude Montana de Danemark. Merci nayo alino moke monseigneur leso yankolo et pourquoi pas Fondation Océan du Congo. Merci Nabilo Nyoso. Tout sur la loco ko bobo mesene. Pour te tout sa fondation, tout ce légalisation et à notaire. Que Dieu vous bénisse. Tout à la prochaine.